Sedito wanzambi tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa. Tusamba entsambo za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwadi ya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tolanda kibate na biso tata selo tate biso abandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Tango ezali tango ya bana nzambe oyo nyonso bazoteya biso yango nde ekobikisa biso. Biloko tozosenga mingi tokozala yango makasi simba elembo na yo. Ya mibale mibeko nde tokosimba makasi pona nini biso moko tozomona ndenge nini mokili ezali kotambola. Mokili soki ezokotambola na ndenge mabe toza koluka nde tata nzambe asilika. Mokili soki ezotambola malamu nzambe tango wana nde asepelaka. Surtout ba misala oyo bapesi biso ya botongi Yerusalemi. Tata nzambe soki asepeli tozwi nde mapamboli. Bapapa balongaki. Papa Kulutu, papa Kisolokele 7 ans. Tata Mfuma Mbanza 5 ans. Papa Mfuma Longo 3 ans. Mais batosaki makambo nyonso papa Kimbango alobaki. Bazalaki kokutana na bango. Surtout mokolo ya mercredi. Mokolo wana nde ezalaki ya bapapa. Akotambola aye na Nkamba, akotambola ke na Tiela, tambola aye na Kinshasa, kokutana na bapapa na mama Mwilo. Basimbaki makasi bisala. Bakokisi bake kozwa nzoto ya papa Kimbango na Lubumbashi. Komaki awa na Nkamba na 60. Papa Mfuma Longo alobi bisengo na bino bomoni yango. Kimvwama na bino bomoni yango. Ateyi biso batata na bamama wa jeune tosala mosala tokolonga. Na 61 nde batiaki libanga mpona ndako ya Nzambe oyo tozali. Mais tongomaki noki te. Na 71 papa balobi tango ekoki ya komela communion. Tobandaki communion na biso na 71 le 6 avril.
ndako ya nzambe oyo ebandaki na 76 fondation bainaugure na 81. Avant bainaugure yango balingaki banaugure yango na 30 na 80. Mais papa kimba olobi na papa te. Ba mususu banoir mususu baza na pasi. Kende na Australie banoir kuna baza na pasi. So ke kuna oye na bango 81 nde ofungoli ndako ya Nzambe. Nyonso ye moko akendaki kuna. Koya na bango bayelaki na molimo. Po kuna bitumba zalaki mingi bazokoboma bango. Nyonso soki tozokolobela yango tokoyoka makambo eza na Bible. Papa abandaki makote ya mibeko. Liboso ezalaki nyonso te moko to mibale botangi esili. Ye alobi sikoyo bosilisa nyonso kotanga. Yango mibeko ezangaka te oyo nyonso akoteya mibeko fo ezala. « 88-89 toyebi oyo elekaki. Ona nini kokabwana. Bana Nzambe na bana Satana. Yo mutu yokaka mibeko mikolo nyonso oyebi ke mwana Nzambe. Pona nini tobatela kondima na biso. Oyo eza koya liboso toyebi yango te. Soki papa azalaki kolobela yango na Bible mpe makambo ezali. Na 90 na matete papa alobi 30 ans na ye ekoki. Na 91 nde asangisaki ba savant ya mokili mobimba. Bayaki kotala papa na Kinshasa. Papa alobaki mingi. Kati na bango mutu moko kaka azalaki mutu mwindo. Me alobi ke bakoya. Ndenge toyaka na Nkamba, tata moko autaka na Est. Ayaki na mabanga moko boye. Alakisi papa. Papa alobi oui. Oyo ozomona osimbi. Mikolo koya ba telefone ya file kozala susu te. Ya direct. Ata ozana zamba, ata na bilanga. Bachiri yango yo kopesa telefone wana. Pona nini yazali Nzambe. Alobi deja nini oza koya liboso. Biso mo to sentir ye komona na liboso ezaki ba foni, mais après foni appareil ye kobima. Même oza wapi, même oza na bilanga. Kosolo na yo mutu nyonso olingi. Kasi likambo kaka ya mabe bizaleli ya biso batu. Pona nini pasi eleki mingi tozoyoka ebele tozolanda ebele me mwana Nzambe lokola tozali bana mabeko tokokota makambo wana te.
tolandela makambo wana te koya kobungisa elembo na yo. Na 2001 papa Mfumu wa Mbanza ye alobi ete botonga Yerusalemi. Nde akendaki kofongola nkendolo mpona kotonga bandoka ba-américain. Makambo eza nango ebele. Oyo ezali ke oyo toza kosalela programme ya Tata Nzambe. 2006 bato mayele bayaka na Kinshasa mpona kolobela likambo ya Tata Simon Kimbangu. 2011 oyo ezalaki ke papa Kimbangu wabima na Boruko. Oyo nyonso tozolanda tozosalela. 2021 mise etongwami esili toinogire. Sikoyo tokote makambo ya memorial. Biso tolingi tosisa makambo wana avant. Oyo eza kozala biso eza ya liboso ya minene. Papa nano atiki biso te, aza kotindanga partout na Lubumbashi, na Boma, kozwa nzoto Koko Kinzembo, Mbatakuluzu nakendaki, na Mambulu nakendaki. Oyo monanaki na Mambulu ezaki boye. Kamino ememaki ba musicien ya Mbanza Ngungu. Tomataki montagne eza kuna 7 km ya montagne ya monene ya kotelema. Pona riere elonga na place. Awa batikaki na papa balobi, papa Mfumu alongo omoni te kamino elingi okweya. Telemisa kamino wana. Kuna kamino etelemi. Bamisi bazalaki na kati. Bakiti bango nyonso mesalaki likambo te. Na Mambulu frontière na Angola. Fete esili bozongi na biso toyi kolalela wapi na Kuilongongo. Tongo etani papa Mbenza bengi nga na foni. Alobi papa alobi yaka kotrene lisusu te. Na Mbanza Ngungu lekana kolala te. Tolandi oye alobaki. Tolongwe mbango. Toyokoma na nkamba. Apesi ye mbote. Ye alobi ke Satana asengi ngai topesa ye ntango arenie lisusu. Atamusa mokili. Nga natuni papa. Est-ce que ondimi opesaki etango? Yalobi te napesi etango te. Ah papa osali malamu. So tozomona lelo makambo ezomonana Satan mpe aza na kanda. Po asengi nzela papa apesi ete. Ebiso tozosala mosala me komekama. Kambo ebele eza koleka. Me biso tolobi tokobwaka te, tokotika te. Tokobwaka? Tokosala be tokosala te. Matoi ezoyoka makambo ebele. Misu mpe ezomona makambo ebele. Kasi zala mayele na yo.
simba elembo na yo pe simba mibeko na yo epai touti toyebi me pa toza kokende toyebi te yango tolobi ke kamo nyonso eza na Bible tokomi na ntango ya suka mpona nini tozosala makasi tokota na mokili ya sika tokota na mboka ya sika oyo ezali ke bisengo ya libela pasi esili paradis biso nyonso toyebi ke tosambelaka po ete mokolo wana Nzambe ayamba biso makambo oyo toza koloba mpona nini aza koloba bongo bana Israel ntango mpe batambolaki bakutanaki na makambo mingi na nzela me Nzambe azalaki kotambusa bato wana me lelo oyo bapapa bango moko batambusi biso balakisi biso ndenge tokovandela ndenge tokosalela ndenge tokovandela yango tolobi tosengi na nzembo na Yerusalemi zinzila za mazulu esengo ekozala na ba oyo bakolonga pasi ekozala na bato oyo bazokoyoka te Papa de Gaulle yaka na liboso oyo bakopesa biso lokola bachapitre koma yango na papier kende otanga na ndako bongo comprendre Nzambe alingi nini Nzambe alobaki nini basalaki nini tokoyoka Papa de Gaulle abachapitre na pesi ye nini eza na kati soki natangi nyonso oyo de 60 ti lelo na misala tozosala makambo ezali Yerusalemi
Merci Coran de Yerusalemi. Merci Faki. Bisonyos toyoki tolandi. Siko tokota na Bible lobi nini? Niveau wana bango bakomaki. Kanisa nanu yomoko. Niveau nino tokomi nao. Merci Papa Pasteur. Pardon makam. Merci Nzambe Langai, na kopesa ngai maloba na mutangi maye ezaki posa na motema na ye na kati la Biblia. Tokotanga na mokanda ya Deutéronome. Deutéronome chapitre 31 verset 11 tokosuka na verset 13. Deutéronome chapitre 31 verset 11 à 13 totangi boye na komba tata mwana pele musa.
wana ekobima Israele yonso liboso na Yawe jambe na yo na esika ekopona ye okotanga mobeko oyo liboso na Israele yonso na miso na bango yanganisa bato mibali mpe basi mpe bana mpe mopaya na kati na mboka na yo ete bayoka mpe bayekola komemisa Yawe Nzambe na bino mpe basenjela ete batosa maloba yonso na mobeko oyo mpe ete bana na bango baoyo bayebaki yango te bayoka mpe bayekola komemisa Yawe Nzambe na bino mikolo yonso ekowumela bino na mokili oyo okata ngabo na Yaladene mpo na kokamata yango na kombo na Tata na Mwana mpe Liboso. Batata bamama, le 27 avril samedi 2024 oyo monaki Tata Molimo Santu Tata Simon Kimangu Kiangani atelemaki awa mpe abengaki batata na biso abengaki papa Révérend Matondo atalaki na français Exode chapitre 20 verset 1 17 abengaki tata na biso mpona na faki atangaki na anglais mpe kotola abengaki papa Révérend Umba atangaki yango na Lingala de la ville atangaki mibeko ya nkamba Yerusalem yenga elalaki nde mama Ndumba ya MSSK atangelaki biso mibeko bovandi na mboka oyo de la ville atanga mibeko Lingomba mama Ndumba atangelaki biso mibeko ya nkamba mituna pe bapel ezoya de gauche à droite po na koyeba likambo yango ezali nini papa Molimo Santu aye kotangisa biso susu mibeko lelo ezali kosala mikakatano na kata makanisi pe na kati na mitema na biso ya solo biso tozali bato ya yambo te tosi mobeko na Nzambe mpote tozala na mikakatano me bayeba zwaki mobeko na Nzambe liboso bapesi biso référence tokotanga eyano wana ya mito tozali kopesa na mituna na biso tokozwa ngo na Esaïe chapitre 21 verset 11 à 12 Esaïe 21 11 à 12 kuna totangi boye na kombo na Tata na Mwana pe Tata Molimo Santu litatoli mpona duma litatoli mpona duma moko abiangi ngai longwa na seili ete mokengeli nini na butu oyo mokengeli nini na butu oyo mokengeli alobi ete ntongo ekoya mpe butu lokola soko bolingi kotuna otuna na ino obutwa mpe lisu okokotala wana konse kosala batata bamama kokana na Nzambe azali kolakisa biso mituna oyo bato bazali kotuna epai na mokengeli oke nalingaki liboso nalibisa mokengeli azali nani donc tozala ngoma mingi te toke biso moto tokotanga na mokanda na dictionnaire omona définition ya mokengeli to sentinelle mingi bakobengaka basoldat nde bakobengaka basentinelle to bakengeli mais lokola toza na kati na Biblia nazali kopesa badéfinition ya mokengeli ndenge Biblia azali kopesa biso yango yambo tolobi mokengeli azali moto oyo Nzambe aponi pote azala okati na etonga na ye oyo azali kokengela libota na Nzambe kobenga ye mokengeli
azali moto oyo ayebi kososola ntango nini tozali esili temps mokengeli azali koyeba mokengeli azali moto oyo ayebaka nini ezali koya mokengeli kosotuka mokende oyo ezali eseleli tosala boye mpo tokoba na boye mokengeli azali moto oyo ayebi kososola baprofesi oyo mokengeli azali moto oyo ayebi kososola mikano na nzambe badesizio ya nzambe mokengeli esengeli ayeba yango oyo akoyebaka bolitano wana babenka ye mokengeli donc c'est la kati ya Bible awa mokengeli azali prophète messager kasi mokengeli oyo nazali kolobela lelo awa sikasika boye ezali tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kiangani pamba te ba caractéristique nyonso on apesi awa akokisi yango azali koloba biso soki ozali kotambola na nzela omoni matiti ya nkoko elingi koba wenze kobi penepene lobi kuna lobi la biso balobi ntongo ekotana te kasi ntongo etani na ntango oyo botambola boye soki totamboli boye tokokoma na boye tokoti kolanda kala te ndenge nini ayei kopesa biso liloba na ye batata bamama na texte totangi ya Esaïe chapitre 21 verset 11 à 12 likamonini ebomba mikuna na oyo phrase ya suka mokengela lobi ezali malamu bozali kotuna me yano nanga ezali ete bobongwana kobongwana liteyi ya liboso ya nkolo Yesu tango abandi musala bobongola motema pote bokonzi na Nzambe komi pene liteyi ya liboso ya bapôtre apôtre Pierre alobi bobongola motema bokonzi na Nzambe komi pene liteyi ya liboso ya papa Simon Kimbangu tobongola motema bokonzi na Nzambe komi pene akendaki ngo na preuve abi tolongola basi mibale tolongola mabina mabe tolongola basinga biloko nyonso ya mbindo tolongola yango pote bokonzi na Nzambe komi pene batata bamama bayeba yokaki liteyi wana na ntango na bapôtre Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37 à 40 Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37 à 40 bayeba yokaki liteyi oyo Petro ateyaki mokolo wana motema na bango etutamaki bapesaki motuna tokosala boni mpona ntile na makambo oyo abi bobongola motema soki okoki kotanga kolo komona ndenge nini basalaki misala minene misala kitoko ndenge nini baza kovanda lisanga na kati na bolingo ndenge lingomba evimbaki ndenge esango na nkolo Yesu etambolaki te ekokomela biso awa soki toke mwa musika kuna na Actes des Apôtres chapitre 19 verset 18 à 20 Actes des Apôtres 19 18 à 20 bayeba bongwanaki balakisaki preuve ya mbongwana eloko tata molimo centre azali kolukala biso awa preuve ya mbongwana eske solo tobongwani balobi na verset wana ete bayeba bongwanaki bayaki na biloko nyonso ya mabe oyo bazalaki na yango na mikanda oyo bazali kosala barite na bango bapesaki yango na maboko bantoma eske biso tobongwani mayema azali kolobama mayema azali kosalama mayema azali koleka na bareseau sociaux eske biso tobongwani soki tobongwani solo ndenge nini banjelu bakopesa banzembo lokola oyo jetiki koyembaka tala nanu bizalele ya bapakano kati na lingomba la nkolo banzembo wana ezoyemba makati na biso ezoya ndenge nini soki tobongwani solo yango la batata bamama papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo centre message nini azali kopase na kati na biso
azali kolakisa biso lokola ye atambusaki libota ya ekeke ya liboso ndenge azali kotambusa ekeke oyo ya 4e génération ete tokweya lisusu na bambeba wana te soki tokotambola malamu en tout cas chute ya Babylone Assyrie ekokweya basystème nyonso ya mabe ekokweya parce que bapôtre basalaki preuve na yango tozali kolakisa muke betape oyo elekaki bana Israël basalaki 40 ans na kati na désert mais oyo elekaki na 39 ans 40e année bazalaki déjà na kati na mboka elaka na Canaan na 39 ans oyo bana Israël bazalaki nango elekaki boyi étape ya liboso bana Israël babimaki na mokili na Égypte un certain mercredi le 6 avril nde babimaki na mokili na Égypte po te bakende na mboka elaka batamboli bakomi na nzela Nzambe apesi abengi Moïse mpe apesi bango mibeko zomi oyo mokonzi ya bule azali ko insister na yango to simba mibeko Exode 21:17 Moïse tango akomi na pere na kokufa azongeli kotanga mibeko oto bengi Deutéronome décalogue répété na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21 atangeli bango lisusu mobeko bolingo ya Moïse na bana Israël Josué azui mokumba tango Josué azui mokumba po akatisa bana Israël na mai ya Jourdain po te banda kokota na terre promise eloko liboso asalaki akatisaki bana Israël ngenga circoncision nangamo na Jourdain va bakatisa akatisaki bango circoncision asalaki bango circoncision banani ba oyo netolandi na Mateya ya papa selo ba oyo babotamaki na nzela na ntango babimaki na Égypte basalaki bango circoncision te na Moïse Josué asali bango circoncision bakatisi bakoti na mai ya Jourdain alobi na bango boko telema wana balokoti mabanga bikolo zomi na bibale moko na moko azwi libanga na kati na mai oyo ekawukaki bakatisi nango na ngambo basali monument mémorial pona makanisi na ba oyo bano bakoya sima babosana te ete solo makambu mazalaki basali mémorial na ngambo ya Jourdain esika bakatisaki na mokili ya kokauka tango akatisi bango mai wana batogi mémorial bakontinue nzela manso wana maza kosalama na 39 ans 40e année nde bakotaki na mokili na elaka kuna okotalango Josué chapitre 5 verset 10 na 40e année bakotaki mpe mana bilei ya molimo oyo wana ezako kwenda désert ekweyaki lisusu te na ntongo babandi kolia mbuma ya mboka ya elaka akatisaki bango ngenga bokotalango na Josué chapitre 5 na verset 2 mais na verset 10 nde bakoti déjà na kati na mokili na elaka na 40e année na bango soki tolobi likambo ya kala toloba mpe likambo ya sika ndenge tata molimo santo azali kote ya biso yango mpona biso bakimbangiste mpe bayindo ya mokili mobimba eseri na biso koyeba ete tozalaki na kati na libulu ya molili ya 4400 ans towumelaki na boloko wana le 6 avril na 1981 nde papa molimo santo aye kobimisa biso na kati na libulu wana na ntango wana nde totongaki tempele oyo tovandi lelo tofongolaki yango Apocalypse chapitre 3 verset 12 tango tokomi na 1985 papa diangenda azongeli kotangela biso mobeko ndenge tolandi na adresse ya tata molimo santo
na 1985 tozongeli biso kotanga mobeko mobimba. Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Awa ekomi biso le 27 avril 2024 samedi, Papa Sibo Kibango Kiangani Molimo Centre atangeli biso susu mibeko zomi, mibeko lingomba, mibeko nkamba, tolanda kiango biso nyonso. Mibeko oyo batangelaki biso mokolo le 27 avril awa ezali lokola ngenga oyo Josué akatisaki na ba oyo bazalaki ba assistaki te na ntango wana mobeko ezwamaki na Sinai, na ntango wana Moïse akataki ngenga na bana Israël. Le 27 avril ngenga oyo bakati biso ezali ya nzoto te kasi na motema. Esengeli na biso to pasola mitema, to pasola bilamba te be to pasola bitema na biso. Pokotanga na mokanda na Ézéchiel chapitre 36 verset 22 à 26, Ézéchiel 36 22 à 26, Matthieu chapitre 5 verset 8, Psaume 24 verset 4, Sophonie chapitre 3 verset 9, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2 à 3, Nalobi, Ézéchiel 36, 22 à 26, Matthieu chapitre 5, Ézéchiel 36, 22 à 26, Matthieu chapitre 5, verset 8. Psaume 24, verset 4. Sophonie chapitre 3, verset 9. Sophonie, chapitre 3, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2 à 3. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2 à 3. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Hébreux, chapitre 8, verset 10. Kokotanga ba référence ezali ebele, mais ndabo yo tata mokonzi apesaki yango biso tagi wana. Ba tata ba maman. Esere la biso toyebaka betape ni tozoko tambola. Totongi musée. Elakisi tozalaki na ngambu na Jourdain. Si kaboye tozali ko katisa Jourdain, tozali ko kende na mboka elaka. Esenge to komi na botongi ya mémorial. Ba historien bakokota bakosala ba recherche bakokoma. Maintenant bakokota mémorial bakozwa makanisi. Ete solo passe ezalaki pote lingomba ekokotongama. Yango bazo senga biso mabeko ete to sakana na yango te. Yango la tata lobi ete ntongo ekotana te kasi ntongo etani. Toleki na étape mususu. Bango bazako tambola na nzoto, biso so tambola na molimo. 40 ans ekokokela biso na 2025. Nyoso électeur totagia na 39 ans. 40 ans ekokokela biso na 2025. Tozali ko bongama poto kene kulumbimbi. Kuna esika saki ya mayele na biso etikalaki. Kosali komona ndenge tractation ezali na kati na libanda depuis to pesa papa mokonza bula pesa programme akulubi biso tozali ko vivre eleki lelo mbula bodi. Bitumba ezali makasi parce que esika tozali ko kende makambo ezali. Soki baza ko senga biso purification, so baza senga biso komi bongisa na de loin. To c'est la te mokolo na poto bongama e ko sala biso trop tard. Pour ce place toza ko kende likambo ezali kuna. Nasi bakulu bimbi toyebi biso banso ete Papa Simon Kibango amonanaki na lowa na 1952 asimali wana ye asalaki kuna na ba mami kala yambo ya matala likolo ayebisaki bonte nkolo Yesu apesi ngai les 4 coins du monde entier na ngai Simon Kibango mwana bako atiaki signature na ye na mabele na kati ya temple oyo ezali kuna na mboka ya lowa
Asiniaki nini? Nini ezali kuna oyo asiniaki? Parce que partout asiniaki na mabelete mais kuna asiniaki ezali kambo ezali kuna. Batata ba maman tozali komi bongisa. Mobeko, mobeko, mobeko. Otosilisa Josué chapitre 7 verset 1. Bana Israël bakatisi ngamu na Jourdain. Parce que bota mususu Ruben, Gad, moitié Manassé, bazwaki déjà Josué a pesaki bango bamboka na ngamu ya Jourdain. Mais bakendeki bango no selongo bake ko bundana baninga na ntina na bolingo mpote bazwa bamboka kuna na terre province. Yango apôtre Paul lui boye bazali makasi to simba bo bazali faible to tika bango bakoya te. Tango bakati na Jourdain po bazwa Jéricho, Moïse ateyaki, Josué ateyaki. Récapitulaki bango mobeko. Ndenge tolobeki kataki bango ngenga. Ba kampaki na Gilgad. Ti bakomaki makasi bakatisi bake kubunda bitumba. Tango bakoti na Jéricho, consigne ezalaki. Ce qui est dévoué à l'interdit. Et loko nyonso yo bokozwa kuna ya mutuya eza ya Nzambe. Bato benga ngo interdit. Batata ba mama mingi to memi libabe na kati na mabota na biso pona be interdit ya lingomba. Pona limbulongo malamu lam interdit na zwinda kisa mbongo ya carte. Mbongo ba carte. C'est mbongo ba carte no se komaka na Yerusalem. Mbongo ba carte batata pasteur to utiliser kangote. Mbongo ba carte. Likolo ya carte wana photo ezali wana ya yo. Photo ezali likolo ya carte ya mundimi. Eza photo ya nani? Bon muntu wana a foutu redevance sur la chrétienté. Mbongo na yo lengo. Eza interdit. Et même à malédiction. $10 ya musala. Eza interdit. Tout ça la soirée, tout ça la makamwe belé mokonzi apesa biso. Mais à ce cas sali campagne na eloko na moko, o ya linga atteindre l'objectif, o aza mokenge li malam. $10 ya papa, $10 ya musala. Nyon se komaka. $30 sikoyo to komi on a $30. Awa sikoyo komi na $50 pona ko bongisa ke to port esika bato kwa Costaka. Pas des interdits. Ce qui est zoami est kende mobimba na destination na yango. Akan azui biloko mutuya na kati na Jéricho. E memaki ye na liwa na ye na libota na biloko ne mobimba babomaki bango na mabanga. Yango papa lobaki mulawa na liyanga ni utoko sala lokotakan fini la récréation. Tokotika na lisusu impunité soki tokotosa mobeko na Nzambe te. Kozwa mutu mabete. Fini la récréation. Josué atei bakoti la Jéricho Akan ameki. Oya kochaka lokolo na mai nde akangamaka na ngando. Akan akufaki. Papa diange na lobaka na biso te ezali pasi solo. Kasi to meka batata ba maman. Ce qui habite meka c'est-à-dire molimo centre à côté kabisoté to koisama akosunga biso. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 18. Ephésiens chapitre 6 verset 10 à 18. Mpote to longa apôtre Paul apesi biso elateli lolenge to kozala tanga yango malamu komona yango. Balobi tozwa solo tokanga solo na loketo na biso lokola ceinture nkamba solo la vérité toloba solo esika solo eza kosengama mais côté kuna eza na biso mwa mpasi toloba solo soki tokotambola bongo tokokoka na lisusu te lokola papa lobaki na biso mokolo na te na tongo tokozala lokola ba Galatia to bandaki na molimo tokoki kosukisa na mosuni. Biso to bandi na molimu, na lingoma molimu, na motambusa molimu, tokosuka na molimu. Galates chapitre 3 verset 1 à 3. Yangwana papa lobi la biso Lévitique chapitre 18 verset 1 à 5.
Lévitique 18, 1 à 5. Tosala lisusu te ndenge tozali kosala ntango tozalaki na Egypte. Tosala pe te ndenge tokomona kuna na mokili na Kanana esika tozali kokende. Donc tosala lisusu te ndenge totambolaki yambo. Lelo pe lobi to mekola pe bizaleli ya mabe te o tozali koyoka tozali komona ndenge autu kopesa biso la message. Balobi tokosalela kaka mobeko na Nzambe. Alobi soki tokosalela yango tokolonga na yango. Celui qui mettra mes lois, mes ordonnances, mes préceptes en application vivra par elles. Yango ekolongisa biso mobeko na Tata Nzambe. Yango pe kosimbisa elemo na biso pote koisama te. Oyo apesi lilobo oyo azali boule. Esengeli biso tozala boule. Lévitique chapitre 19 verset 1 à 2. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. La kombo Tata mwana pe limo santo. Merci Tata Bolimo santo na lilobo pesi. Merci papa pasteur. Kendo kovanda na yo. Na komba Tata mwana pe Tata Molimo santo. Denge balobi na biso. Biso tolingi toelisa. Makambo mingi ezali kozela biso. Tolingi kutu te tobunga nzela. Soki tobungisi nzela pasi na biso ekozala kaka. Kasi soki tolongi esengo nde ekozala na biso. Bolimbisanga ona koloba sikoyo. Tozali bandimi ya Tata Simon Kimbangu. Ona kolobela soki osalela kango tika. Pe tosengi bolimbisi. Toza bakimbangiste kasi masanga na biso tumelaka. Toza bakimbangiste kasi basikareti na biso tumelaka. Badiamba pe tumelaka. Kurubate me papa yebile ndenge nini? Oh. Motema na yo kolakisa ke osalaka kamo wana. Okomona pe mutu soko makasi eleki osala maboko asalaka courage ndenge na ndenge yebaka kesi ya melaki. Wana yebani na o siko tosengi soki olingi obikisa molimo na yo totika makambo eza na nzela eza koya. Tomona mokili ya sika mboka ya sika. Tosilisi boye na nkombo ya Tata mwana pe Tata Molimo santo. Amen. Bika twakubike no moko twatonda longi yelusiku musu tutambuli kwa Tata Nzambi munkumbwa se ye mwana Tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye Tata mwanda velela.
Attention, les unités d'honneur à vos rangs confondus. Prenez position pour les préparatifs du défilé d'honneur. Exercice.